Longola ba jeep. Longola ba jeep. Longola ba jeep. Longola jeep na sima. Il est où les commandants? Mon commandant, restez là. Voilà, vous êtes là, je vous respecte comme je vous respecte. Parce que on l'a dit, c'est le coup où il y a beaucoup de voix. Hier, on a un loco mot. Donc, on a pas une engagement. S'il vous plaît, monsieur, si je dois dormir ici, je dormirai là. Vous n'êtes pas arrêté. Non, non, non. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Nous ne pouvons pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je ne suis pas arrêté. Ce n'est pas un lieu de refuge. Non, ce n'est pas un lieu de refuge. C'est un lieu pour qu'on répare ma voiture. Donc, si on ne répare pas cette voiture, je ne partirai pas d'ici. Et je vous le dis. Vous me connaissez. Donc, on a l'air de sa voiture. Non, non, non. Réparez la voiture. Président Élu Martin Fayulu a soutenu Papa Naye. Gaï Serge Ouel a soutenu Papa Naye en 2011. Nous avons dénoncé les mêmes policiers à Kabila. Oyo, tout le population là-bas, habitant là-bas, la siège. Ce sont les mêmes tournés sur le lot. Il n'y a pas l'état de droit au Congo. Et cette police est infiltrée par les Rwandais. Autant de Bassalinga. C'est ça l'état de droit, Félix. C'est ça le droit que ton père. De reste mémoire, c'est ça l'état de droit, c'est ça le principe de Tiens Tshisekedi. Félix, tu as vendu le pays. Retenez ça, le Congo restera indivisible. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Mais marche Zaki Pacifique, et là on y est saliba, la présidente. C'est la sauvagerie policière et régime Oyo, il y a Kabila, ils ont continué. Parce que les mêmes méthodes dans le même Kabila, les mêmes méthodes avec Félix. On comprend que Félix n'a aucun pouvoir, l'état de droit est zappé, tiré à bout portant, militaire la mission est décidé. Président Élu Martin Fayulu, Pina et Toboki. Naï Mokoye, Otala, très vivante. Mais retenez, ceux qui vont la Nicolas Bakadé, la Congo et Kabana Té, tous pour la dignité à Congolais, pour le respect et l'intégrité territoriale du Congo, que vive le Congo. Est-ce que l'état de droit continue à monter dans l'état de droit sanguinaire. C'est que Félix a instauré, on appelle ça état de droit sanguinaire. État de droit sanguinaire. État de droit sanguinaire. Ok. État de droit sanguinaire. Bakani wa journaliste. Babengani batu. Abwaki biso. Ça ne va pas. Oui, ça ne va pas, ça ne va pas. Moté papa. Moté. Tu es un peu caché là. Non, non, je bino ko marché les loko na Minembwe kasi bakangi batebele bazoki donc marche les équipes pacifiques apparemment le quoi marche en et ça en pacifique to ko bani penza na moko lelo. Bon, merci mingi pour opportunité oyo ngai nazali juste nani secrétaire ya mwana mboka Alain Bolodjoa toyaki marche moko ezalaki normal pacifique mais subitement au niveau de comment on appelle quartier 1 il y a eu des policiers, je vous dis, ils ont jeté ma gaz lacrymogène, au Kouéi, au Panzani, ils ont arrêté directement Alain Nani, Bolodjoa, Balobi, Yewana, Moutou, Nini, Tozo, Nini, Lukaye, Wana, donc, Kangiye, brutalement, Babotolié, donc, Mamoni Maramo et Salemi, le président élu Martin Fayulu, c'est l'homme du peuple, c'est le commandant du peuple. Après ça, qui monte dans mon colonia samedi, et où mériter dans mon colonia l'élo mercredi. Au moment où le lingue passation de pouvoir, oui, Salemaki, le lingue commandant du peuple, Azala toujours sur le terrain, Azala résistant, comme ma soldat du peuple, Telemi. Puis on a toujours la résistance, on a toujours la résistance. Et puis le lobby que Minembwe wana,
Minembo wana ekokende te. Tolobi non à la balkanisation. Tolobi non à le tribalisme. Tolobi non, 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 non. Minembo ekokende te. Jamais Minembo ekokoma commune. Complicité ya Chilom. Na Kabila emonanye bimina poisa. Toyebi ke malgré o azoloba ke assursoir makamia commune wana c'est une mascarade. C'est pourquoi nous voulons éveiller la population que Boti Kalikamuya Minembo te. Likama Minembo c'est sérieux. Ah babani na ngo. Boyeba ke bako sala susu film susu. Bako linga basala. Bako bleu wana nyoso tout Chilombo. Et si il y a plus de millions de dollars pour na koteka mboka na biso Congo. Yango to bengi bino peuple congolais. Oh bino bozati bozo welela. Bokene na ba transport, bokene ba misala bino nde boza ya kolala. Biso peuple congolais. Mais to voni la police pour ça qui marche ça qui pacifique. Bakangi président Martin Fayulu non bakangi président Martin Fayulu est lutté mais kasi basali président na biso agression ya kotobola ba pine na ye la fois passé bomonaka marche ya le 30 ndenge basalaka et puis basali yango mokonzi na biso Martin Fayulu alobi te Alex avant qu'il est résistant alobi bon lokola bino bon toboli yango ngana kotambola na peuple na ngana makolo yango bomoni même honorable Serge Welo limoko ya balietina ya Martin Fayulu ndenge basokisi ngamoko pe bauti ko menacer na lisusu wana na secrétaire général de Boss Kitoko mais tolobi tokotika bitumba te kasi la police oyo la police au rôle na moi ya combattre de la biso na ba bien na biso c'est comme si la police on peut combien infiltrer la police na biso ils ont un problème. Ils sont pas bien payés. Et puis maintenant, comment concevoir la manifestation? Oh, il va mettre à gaz, va matraquer va téléphone pour nous coller ça passe na bango. Nous connaissons la police, na manifestation bamba oh bazo sala. Mais et ça, ils sont sous crise, et crise de légitimité, crise de pouvoir, gouvernance, et ça, malamoté. N'importe les policiers à Kolia, ils sont pas en train même les policiers, parce qu'on souffre, même les policiers, peuple, Bolamuka, et ça, Mossana, Bissoté, et ça, Mossana, Bino, peuple, mais Bissot, dans la exécution, malgré tout, oh non, c'est que Kassom, Nachilo, Nangobila, les Batini, Batini, Babeta, Banamboka. Ya Congo, biso tolobi to kotika bitumba te. Bokomona o ezali provocation contre la population congolaise. O nyonso ekosale manasima bango moko ne bakozalani. Donc c'est ça. Merci tolobi bino bande ko na biso ya diaspora. Bozo mona lolenge peuple azako se mobiliser. Bino pe na ndenge na bino pe boyebi ndenge nini peuple a consiégé parlement o tolobela ki bino était peuple bon a résisté pendant 3-4 jours et sengeli ko mobiliser ba moyens et sengeli ko mobiliser bandeko pas à la force parce que bomoni même bandeko o ba se sacrifier to lena banda côté to lobi était to ko marcher to ko koma tina triomphal pe sika o to lobaki to ko koma to ko kenango tina so to ko koma tina siège matondi mingi moi mboka aliso Fayulu to monio awa pour la marche pacifique la tina ka ya Minembwe parce que on a pas Zaria sur Rubero atemo ko alobi ça qui déclaration la tina Minembwe ya zaina e lokote par rapport à Minembwe bakisation les kimingo lo bani dans mutozolo ba message Zaria sur Rubero alobi a lokote ça veut dire dossier wana mutu ayebi yango eza Chilombo na Kabila ba accord Chilombo na Kabila basalaki bato IDPS bazoloba accord wana concerné IDPS na ngambu ya FCC bazoloba accord wana concerné FCC les accords ya monsieur Kabila na Chilombo yango tolobi boye monsieur Chanti Sekedi atikaki ko accepter Congo te kamate monsieur Moussa Dongane Zika Kabila atikaki ko accepter Congo te kamate monsieur Mobutu asalaki dictature ya 32 ans atikaki koteka Congo te monsieur Chilombo ayekaka 2 ans ya pamba akomi koteka Congo tolobi boye ba diaspora bozali bande ya mboka nazo esitele bino biloko nyonso o bino botikaka na kati ya Congo esi bateka
Zando wenze ya Zando bateka marché ya liberté bateka place du Saint-Martin tondoko na photo bateka aéroport na biso bateka port matali bateka la ledia bichi mobile bateka onato bateka Sinel bateka Yoshi deso bateka Sonas bateka yango tozolo baboye soki tolalisi biso bakoteka biloko nyonso na kati ya Congo échanger oyo bateka yango boyebaka soti muto batekela ba Libanais yango bamoni ezosila te peuple congolais Congo ekoteka mate ndenge Chilombo na Kabila bakotaki Congo nde bakotika yango bakokende matondi mingi na bino. La poste oyo ya échanger afandi kuna aza bakadi mais bazalaka lisu likolo ya parce que bafandisi wana libanda mais yobi bato wana foka ekenge bafandisi président oyo azosala marche nabitika ke po babloke ete kaka ndenge bazalakanga papa Etienne Tshisekedi kaka ndenge bazalonyokola papa Etienne Tshisekedi lelo Félix azwi bokonza omonyokola Fayulu. Et c'est la même chose. Vous avez une gratitude n'a pas à Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Donc, état de droit là-bas, on va le président Martin Zawana, moral est toujours haut, il y a sa combattant, moral est toujours haut, dans la poste de police, le PCG, dans la négociation sur la zone. Donc, l'île sur Nicolas, l'île sur J'étais là. Est-ce que le Congo restera indivisible? Nani Mokonzi. Même la police. Madame Oloba, nada na posa na loba se koleka na loba se koleka te na be bisa loba na loba. Omoni ngane na zaboye na kanda na mapepo na bango. Oyi batango onga na zolobela. Naza na kanda na bango. Imaginez un peu d'abord yo melaka na nuti yo moko mto filmer nga. O melaka ti o taka miliki même ça 200 francs. O melaka ti ya rouge. Bango bato ba sa na gouvernement. Batala na mboka na nezo marché. C'est ça bien. Ce balingi to ba no finga bango biloko kati. Mais pour te finga te, ba ba neni na ko bongisa. Jamais que ba ko souffrir notre président Martin Fayulu m'a dit te. Ce ba bani ko continuer bango biso bango to ko bebana. Ce to ba na changu to banga selo côté. To ba na changu. To ba na changu to banga te pour le moment to en échangeur. Ce ba sakani to kolanda bango tina so ba makolo ba mama na bango sili wana. Kozoba ennemi ya Congo bango wana ba Taliban awewa Félix, papa lobi Félix, eyindi. Félix makamaboye. Makamaboye, ese mboko ekeli boso. Makamaboye. Mboko ekeli boso te. Police ye. Aba mungate. Mboka tango tolobaka na bino si batekela barwandais bondimaka biso te bino moko bomoni yango kotambola mpona minembwe mpona unité ya mboka
mais il faut mon barbarie policière. Il faut mon ande bête population. Il faut mon ande bazokisa ba jeune na crame totiki dabi be ko kitala. Bato bazoki ba bukali ya pa. Oui, moi la mboka to mona kibino boko marcher lelo on a kaka likambo etali minembwe ndenge penda mboka eko kende kasi to moni la police penza o ezali pona ko batela biso na ba bien na biso ba disperser bino bani na état de droit oyo la population congolaise ezali que mboko yo Kabila Chilombo na batu na bango si batekela ngo ba Rwandais soki ba peuple congolais ba télémité tokola mukaju musumboko eza susute il faut ba téléma pour ba comprendre que est-ce que na Rwanda soki ba Rwandais ba marcher contre ba congolais police rwandaise ekoya ko réprimer ba manifestants pacifiques to ibakate mais il faut voir la barbarie policière. Il faut peuple à la vigilance. Il faut peuple à téléma. Sinon, beaucoup de Président Martin Fayulu Azawapi. Président Martin Fayulu a vendu la police. Il y a échangeur. tokolongo wana te alobi babongisa ba pneu wana nde tolongo avandi wana pi tovandi na ye kino babongisa ba pneu wana matondi mingi mama langa tomoni yo au marché lelo pour na minembo ndenge mboka na seko solo banini na kambo lelo papa mama somona état de droit au babane ko ba ete ba instaurer état de droit somona réalité biso tozo marché contre ba congolais mais tozo marché pour la mabele na biso moko nkolo apesa biso juste pour etikala indivisible yango ndo somona ba barbarie policière au nyonso nde tozo merci mingi kana oloba boye eza mawape pati mingi mpona RDC Congo ya biso Congo eza mboka na ngai Congo eza mboka na biso mais lelo Kabila ye banda koti 18 ans passés eza kaka mboka eza dirigé par ye alors azwi Tshilombo akomisi lokola instrument mo boye amanikilaka ye contre population congolaise contre sol na biso congolaise alors tolobi boye Tshilombo lokolo koki te biso bamama ngalobaka mpona bamama biso bamama tolobi en tout cas démissionner trop c'est trop yo président mobimba ozoyeba te loko nini ezoleka na mboka kuna tanke minembo ekomi commune rurale nayebi te peut-être français ndezorendre Tshilombo kasi asispandaki yo président oye koyeba makambo na nsima akoye kosispande na place osi baloba nini prévenir ke yo oprévenir te oyebi pe te olobi ke olingi oguérir ankete oguérir te en tout cas Tshilombo aza incompétent akende atika mboka na biso calme mais président na biso azawa tokolongwa te soki bapine wana ebongi te lokola ye azwa bapolisier akomisa bango bloc moko boye personnel ayeba ke peuple akosan charge na ye na la police policier avandaka na kante po ye asalela policier ndaku te policier asala bangara avandaka na biso basuki est-ce sécurité na policier akoyeba kosasire bango alobi na nsima omola la police kuna na mosika il y a des barrages de la police. À plusieurs reprises, il y a des barrages de la police. Il y a une violence insupportable. Ils ont séquestré nos militants, ils ont barré la route, ils ont même dégonflé les pneus du président élu. Ils ont cassé les bras des gens. Moi-même, regardez, mon sang coule. Mais retenez ceci, le Congo restera indivisible. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, on va se battre pour l'unité du Congo. Hein? Quelle police? C'est ça l'état de droit de Félix Tshisekedi? C'est ça l'état de droit qu'on a pris chez Papa Etienne Tshisekedi? Félix Tshisekedi, tu nous as déçus avec ta police. Cette police infiltrée par les Rwandais. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Félix, j'ai combattu avec toi. Ensemble, avec le président Fayulu. J'ai combattu pour votre père. Paix à son âme. Félix, regarde. C'est que ta police, aujourd'hui tu es au pouvoir avec Kabila. Regarde le résultat. Votre police infiltrée par les Rwandais, regarde ce qu'ils m'ont fait. Le Congo restera indivisible. Non à la balkanisation du Congo. Jusqu'à la dernière goutte de nos sang, on va se battre. Nous sommes prêts à mourir pour le Congo. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à cette mobilisation? Mais
les policiers ont commencé à maltraiter les Congolais. Depuis Massina Pascal, ils ont plusieurs barrages au niveau de Massina, jusqu'ici à l'échangeur. Arrivé à l'échangeur, jamais. Donc, j'ai wana ba osala to wana ba maele. Congo ezali Soudan te. Congo kotika la uni et indivisible. Motoka bola biso azali Président Elie, nalela Congo, oh nalela Congo, Congo ya batamaele, Congo ya batamaele, Congo ya excellé, Congo ya bossier, Congo ya négocier, les bossiers qui toquent, Congo ya faillu, Congo ya libéré, Président Elie, nalela Congo, oh nalela Congo, Congo ya batamaele. Alimate babo mabana Congo, alimate babo